malheureusement, et nous sommes à Manenge, nous sommes à rencontre Mounene et nous sommes à le 24. Awa, na Afrique du Sud. Fédération, va louer parc Yabouma. Pour le parc Yabouma, je crois que na Djobou. Va louer parc Ouananius, parc Yabouma. Les 24 membres Nyos et IDPS. Eux et Afrique du Sud mobile. Pour se retrouver na Brouma. Et Gobanda, de 13h10 sur Yerni. Chaque section, il faut contribuer parce que le budget est allé 35 000 rênes. Mais dans la section Nyos, chaque section doit contribuer à 2 000 rênes, 2 000 rênes, 2 000 rênes. Par contre, on a un niveau là, on va continuer. Entre temps, on va faire des sponsors. Ils ont des sponsors. Moi, je suis le pont pour les alcool. Bureau à IDPS, Afrique du Sud. Après, c'est le pont de la Jordanie. Donc, fédération va aussi récupérer. Dans l'entretemps, Bisognos, le 24, parce que va le 24, pour le 25, ils ont lundi, ils ont férié. Alors, le 24, ils ont dimanche. Bato nyonso bakuta to kanisaka ba wei ya IDPS hein ba bakufa na martyr bazali belé to tsaka ngona mois ya septembre. Entre temps na kati mois de septembre est tombé lisusu fédération et sali et ici est totalisé une année. Donc to sangisi une année ya fédération, to sangisi mois ya martyr, période ya martyr et puis to sangisi deuxième mandat ya Félix. Yango bango va s'organiser que non, tous les membres de l'IDPS, il y a Afrique du Sud mobile. Et ils ont la boyer 2000. Ils ont la problème pour louer parc. Parc à Boum. Alors, ils sont tous se retrouver. Alors, chaque section a mis, après si 200 2000 rand, les 15. Donc les 15, il y a moi. Chaque section a mis 2000 rand, il y a contribution. Contribution à 2000 rand, ils ont un montant à mouquer. Mais ils vont permettre les bangos va compléter pour que va laisser batouana nyos. Ata batoubaye 2000 personnes. Il se passe ça mon concert gobeta ça na ça ils ont information. Concert gobeta a retiré l'instrument a oyemba. Alors déplacement ya section eux au kende kuna ils ont que chaque section a loué ma bisinaï. Loué bisinaï bilo OK. L'organisation a bino na transport aller retour. Hein? Na 2000 rand de contribution. Voilà, il y a un niveau de problème à côté. Ndenge, comme nous tous soyons, tout ça. Mais le coup, les 5 bouées, on peut toutefois réfléchir. Et là, au bureau ici, il y a un bureau. Moi, je trouve qu'on peut créer une stratégie trop simple. Au lieu de la batukuna na groupe, de créer groupe nous soit IDPS. Aux hommes, na groupe IDPS, on a qui bateau, parce que membre IDPS. Parce que, attends, na longwe, frère, je vous dis frère. Le tina ngweza ni so sai groupe musu tina wana izotia ali. Ah ben parce que kuna eza sangisa. Na zaka kolongola bango po tamba okende. Tamba mona ke balongolinga. Aye ba tena te balongolinga. Soka zaena azaki na makanzina ya malamu to ya mabe. Ndoko yeba. Okuna, omoni pour mezo leka côté kuna. Eza usa to bandeli bo bandeli ka groupe. Ah mais kasi on a zolo bati to créer groupe mususu parce que c'est pour éviter une confusion dans la communauté congolaise avec l'IDPS. Cette confusion là il est en train de planer, c'est comme une fumée noire, une nuée noire qui est en train de planer comme ça. Et qu'on crée toujours un problème. Parce que si on longoli mutu côté kuna ah ba longolinga voilà ba salinga pour ni ba longolinga donc créer pas problème pour rien. Mais tout ce qui est membre, on est dans les lots racontent les lots, il y a des membres à IDPS. Parce que compréhension aux Hollandais, nous avons IDPS. Le temps baroyoka que non, pour une groupe nous sous temps baroyoka. Baroyoka que non. Et ça idée, ceux qui te monitorent. C'est mieux, mutada conscient que balongo na groupe wana po, na mta IDPS, na contredire ka bango, na tiaka ba désordre, na contredire ba président, na n'importe quoi. C'est clair. Ou soit, vous avez bien les bakonzi. Vous avez un mot comme ça, pas toi moins 100. Là, tu as déjà. Toi moins 100. Vous avez plus de 80 ou 89. C'est clair. Bando benga moko ba o yebi o lekisi ba o zo mona bien te o bengi na privé o zamta IDPS mais faut manifester. So moi o longole mbana mo c'est clair. Na peso sala mususu. Eza ka ndenge moko. Ba coupe leke belé na mboko. On est dans le groupe, on l'a pas tout comme le gros, ça a été, mais c'est un groupe de
Parce que mon île est là, on y ensemble, avant qu'on applique ce lien, il faut que c'est un peu. Bateau, le baramabé, na groupe, bateau, le baramabé, bateau, bateau, soi-disant, maman, va être blessé. Baza bato moko ya kobenga na lupango tuna na bango koyeba réellement so baza bamambo ya UDPS to bakotaka na groupe ya UDPS to bakoza parce que na groupe wana UDPS il y a aussi des opposants cachés bao balata poso ya UDPS mais mitema baya bango bakoza bakache te parce que to batiaka bango ngai na mane koboya dabo bokoti batebele bango eloko wana ina tuna nanu ya kosilisa administrateur ya groupe eza nani nani oyo azalaka charge ya kokotisa bato banimero ya bato parce que na koondima teke biso kunde toza toza ya monopole wana balikota alors eza na bato soki mokoto mibale po bakotisa bato na kuta alors bato wana ikonde koyeba eloko banda kokuna bato kokotisa bato kotya kotisaka puisque bato bakokotisa baza na bango na vision moko na bato tu vas décourager na bato mosusu na kati ya groupe bafosi wana batinda peut-être kokocha rebele omona président kwaki likambo moko atembo bainterveni bakoki kolobaloba baneporte na bato mosusu bacollègue bakonzi bafandisepela na baevre fati oyo ezopousse a rejoindre bino na UDPS mais ntango azoyoka déjà bakosa bato wana déjà ezodécourage ezotie donc omonaki eza bien alors osala pene fort administrateur ya groupe omeka korivoir place wana etala pena motu nini okokoki kokotiela ya solo motona biso motu nyonso aza dehors ya vision ya UDPS aza déjà opposa alors moto akoma pasteur togaza mpe na partout apasteur tolokaka bavosi donc laso pena komeka pena kosukola pena parti osala bien c'est noté. Omoni IDPS abenga bato oyo IDPS asalisa nyonso soki na oloba mabe okonge omoni mutu mpo achange il faut na kopusa ye pembeni apres obandi koteya ye po achange soki otiki mutu mosika olingi oteya na mosika ezala mpasi po achange mutu mosusu azali na mposa achange na oyeba te forme nini akozwa po nani akokoyede ye na kati ya UDPS na kati ya groupe na biso ya UDPS ya Witbank totie bato nyonso na bato baza bacomrade ya solo na oyo baza na bango te baoyo baomanifeste oyo bazomanifeste na ndenge ke bayebi UDPS amarche abo ayebi ke non na marché boye na ndenge ayede eza na bato mosusu bayebi te alors toza biso nyonso na kati tokoma banda olongola bato ezala malamu me na moke na biso tokotikala biso tolinga tosala impact na kati ya Witbank po toza na kati ya mutu nyonso tozala mposa kutu bato nyonso ya Witbank basa adere na kati ya nini apres apartir wana mutu ye moko akobanda kosentir gena soki nalobi boye na moment oyo eza bien te yango mutu akobanda kochange so toyebi ke non tobanda olongola obe tobanda ocreye mosusu mpona kaka bato ya UDPS ekozala mpasi mpona mbandi na nga toza na mposa bato nyonso baya tosangana biso nyonso kwani tobe tosala union sacré ekaboli mutu te ebengi bato nyonso baya mais kwani biso na kati ya Witbank toluka so tobanda olongola tokabutu tobenga toya mpo tozwa idéologie moko mpo toluka to avance mboka na biso so tolobi tobanda okabola o te mpo ye aza boye mpo ye aza boye ezala mpasi Il y a des extrêmes. Ouais. Il y a des cas de force majeure. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Comme le monsieur qui avait commencé cette discussion-là. C'est lui-là qui doit parler. Non, effectivement. Ça c'est un cas de force majeure. Non. Ça c'est à l'extrême. Il doit parler. S'il vous plaît. Mal la triple balobi, mal nécessaire. Pour moto aboko olongoli ayoki makambo ya mabe aya fa flasher bino soki to azalaki te soki azalaki te to ngate ba makambo te
Ça veut dire que ça mal nécessaire. Il dépêche pour lui que toujours 5 Shabbat. On a pour nanga na prier pour le mal nécessaire très important. Tout ça n'est pas strict. Bon stratégie. Pas dans la limite. C'est ça. Pas dans la limite que na au débo des strict c'est ça. Parce qu'à l'objet on a sentiment ayoki. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ayoki. Aya fongol bino. Ko bino wa konje mosani poza la président. Comme que le outil wapi. Yango mnamo na wake nyama ali ala lideso za kata lideso. Na bino wa konje boza wana. Ya be dire za ba tonsusu. Na kata ba sipela kana na président. Akenda kushota libanda. Voilà. Allez et panzani. Bango baza ma ta olobate, ba ke ba yebisi. Bien sûr, ça ne bouge pas en la lobby. Ah, lobby là. Voilà, on pense la réalité ça. Alors